Ouais, Eclipse mon soso, il y a ça déjà livre d'or. Il y a ça la ramine niance, mon ababilogo. Ya, wana mugula. Eh, babini on a sentiment. Babini on a tembe. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Kenda rapena na soli na yemo. Yo tout bakasiko ko legaye. Na lobi ngai na tubaka na za mapata kid pa. Legasiko ye. Te yonde mto lobi bongo, ya za mutabaniance. Eclipse soleil mon soso pesa kabilengi. Akoti wana boye bago banga moguga, akoti wana fimbu. Fimbu, shikot. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Oli na kei na tout type plafond. Yo tout a na tout a plafond. Oh, tout a tendeni. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Et ça jeune garçon mo ba benga identité. Amuta makam na bino tali kolo. Boyoka identité ya fali poupa. Kombone musunani. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Bon, un mususu ba cri, osa langa cri o ya sala po na reconnaître po identité. Bon, na yebité kombo un musuna oyeba te mais cri nde na oyeba. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Na yeba cri yango après na ba ah yezande ye po yo ebika kombo na musala yo ebika. Peut-être na confusion na koloba na yebi mais cri na oloba sala eloko mo ya sala mona na yebi yango. Yana ozela. Kasi tina donc yo folo basala eloko monde ti boboye boye. Ngana za mutu na homme de métier na oyeba. Fala boka identité. Après Merci identité. na ozo ebande crité. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Eh mam tolinga yango yo. Mais oza siko fo pona matanga ne bokola na mutu tala fetite matanga ne fe bozala. Te wana esenga mukonza lobati. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour et bonsoir, ça dépend Oyo Bozui Libaku Yamalamu Yakolanda émission Oyo Mbokelengi. Oyo Wapinga Geti Samba nazaka toujours na lo fundu pe lo lendo ya kotele maliboso ya télévision pour na kokota na banda konemno saki na beta kokoko na nzela na fiside Oyo Wapi azana sima caméra. Tika la pe sambote na manase buita toujours na assistance na sima caméra na pe simbote na cordon presse. Cordon presse donc ça lui pena plaisir à trop. Manema pena esalami na chaîne abiso de Mbanza London Télévision na pe simbote na yo de Bruno original Geti Samba yo le njoko lion ngaye yo donc na zabongo na moko ya animateur et mon panzemba ya Félix Oazé quoi bon chanteur bon animateur mais de Robert Masolo Italie qui déjà qui babi qui orchestre culture pays vie il y a Félix Oazé quoi on a pe simbote azabongo libana moka et panzani c'est sûr n'a pas confirmé pendant parce que bah une année déjà to kende orchestre wana culture pays vie répétition ils allaient réussir pourquoi ba répéter à l'issue Félix Oazé quoi mon président nazo benga mikolo mon papa tu ko solaye dernièrement lobaki begeti na ebité so na ozonga mikolo yo pour awa Macron so kia lobby ta su ba confiner biso lisusu tandis que faut la salle générique single la générique na ça on a poto donc livre na biso les bombos de la sagesse il faut na salle ngol lisusu na anglais. Donc, sans plus tarder, nous avons déjà mon amboka, nous les bandes star. Bonjour Kinpader. Bonjour Geti Samba, Samba ya ba Geti. Na moni lisusu lelo banda depuis. Na yo waki moi ba tour mais danger na moni sous lelo mon frère salinga bien quoi. Donc bonjour na batunyo so bazolanda biso na moment oyo quoi. Bonsoir na ba oyo na ba ça dépend ba air écouter li batu. Oui. Donc mbote na biso. Boni mouvement. Ouais, qu'il tira pays vie donc toujours le kololo boko ndeka yemoro mokwa bonga lo barakwa. Donc ici na ba penser qu'il tira pays vie ezaki toko. Wana le kololo boko ya nenga kala. Bolali pongi. Tolalité puisque yo yebi
monde mobimba ezalaki menacé na pandémie oyo donc cho ezalaki te esengaki fo tobatama ndenge bato nyonso babatamaki donc kala te baactivité tozonga normalement ndenge ezalaka. Mais fallait azobeta faire azobeta ouais bango bazobeta puisque ba leader bazali sur le terrain yo yebi ça fait un bail ndenge président na biso ka obenga Nzembo nazo saluer esika azali na nord donc précisément na Paris donc bino mo boyebi ve makambo akendela ki asala ekuti pandémie donc bandaki na ko sala ngote ba fongoli ba déconfiné et sengisko ve asala makambo akendela ko sala yango pesi moata donc kalate vraiment batu baza déjà ko sepela tosonga na miki na matanga ya mama mi ya Kofi Olomide apparemment na monaki présence ya culture pays vie ezaki remarqué te comme na ozalaki. Non, non, on a zalagité puisque autorisation est zalagité. Nini? Autorisation est zalagité. Donc il fallait autorisation ou talikolo, délégation et kendende car les zalaga. Biso toza ba doyen ba chief Eclipse Mo 70 nickel kin pas de fallait tous en mot d'ordre quoi. Pour tout démarrer ba plan tout pour ça. Donc on n'est pas mon leader, mon papa Félix Bazé quoi. Ouais mais ça bon autre papa. Yo vanda na ndako batu, olingo kende feti. Est-ce que rolaka te? Ndako vanda eza na papa eza na mama bayaya bazali faut laksa bango ke ozobima ozoke kola na fête. Merci Kin Pader tika na profiter na pesa mote nangai na sacrificateur du villa pourquoi pas na Naomi Ngwashi na pesio ba exceta siko ozali Kin Pader aux animateurs animation c'est la place pour te comprendre que un animateur na linito yo kona biloko akala to yo kayo apeto tumbara zamba ngwe ko yaka ya nango. Blanquette, la chèvre de Monsieur Séguin. Est-ce que l'herbe te manquait ou la corde est devenue trop courte? Blanquette voulait toujours l'herbe qui pousse sur la montagne. Blanquette, la chèvre de Monsieur Séguin. Na primise tout ici dina lela sika. Africa n'era pas tout l'anda mostré. Il va mal à tout l'anda kobenga Nzembo. Tous les gars donc bana kini baebi wa loko kito bango ko kufa na pesi yo kaka son na pesi briefing te na pesi ka briefing pour comprendre que mampatande wana tous les gars o sika mo saloba yo ka petit na ngai kini pas der comme siko geti samba monique double poumon ezakaka pona zala na bango na ye na bango suna champ oui yoke ndamoteko aso zonga kode yamba vala kansai nalingaka yo lokola Didier Masaya Vatican nalingaka yo lokola ye loso na spaghetti basangisa epesa bagudanger taka na bandenge wana oyi kwa mystique mais geti yo yebi Kin Pader derrière mon salobaka yo ka petit na nga Kin Pader mapata l'homme à double poumon et ça rapamba te yo yebi parlez-moi votre secret na ngeza kaka na lingaka mingi musala na ngai nazwaka temps nango nazwaka pena temps nazwaka temps preuve ane ke pesi makambu lelo na disque na biso article 23 bomoni ke via pesi ngai chance pesi ngai titre moko na combo ya foudre donc ils en ont sur l'audio kalate nazo sala clip nango déjà donc za 7e titre na 4 album article 23 foudre donc wana za Nzembo na ngai liboso na signé na Culture na Culture banda o bandi musique na Culture pays vie c'est déjà combien les années na kata Culture ouais nga na Culture o za 13e année na ngai 13 ans déjà na mouvement 13 ans en mouvement puisque yebi boro na biso ke na premise wana eloko na ngai ya liboso zo comprendre ba massa tout ba yeto yambi bango ndenge pesala ke ba ya ba kende biso to saka toujours to siminzete donc to yebi sika to telemi oyoki le ga Bercy mo na beti na titre ya combo libanga oh moi na wana mutu na ngai ya beti bo biloko mo vraiment ça va c'est un bosseur merci moi na c'est bosseur déjà donc non, mais Massa a ça déjà bossé. Tu bois qui n'est pas Culture. Tindiga, boy Kuna na yema. On a ce qu'on a élié. Aïe, bagolo ba
banda ntongo kizalu benkatu ayebi ke wana Marie Valencia kini pader mapata Marie Valencia ne nani te wana Marie Valencia ezaki kaka so tozobwaka baniansi ya nazo raisonner mama na Dylan Marie Valencia yayo donc mère ba Dylan na pesi mbote sika zali quoi. Est-ce qu'il est nécessaire na musique pour yemba ou régner au cartonner au kanga kisasa au taron na poche il faut zaka na kisi. Ah bon ça dépend ça il y a mutu pour ngai na bika wa kela likolo na se pour yo yebi getinga na ça déjà ba succès zelo ba betela ngoto loté donc na beta ba flash ça ke kangi et kangi tous les animateurs à Congo ba boaka likolo ba yebi série wana na niataki bango na se tous les gars bani Monstre d'amour, ici n'a pas pensé à bimi $500 abi. Oh, ko boaka likolo yo, azui 500 ake na onanda. Mais ke basoko ko kita ambulance eza na sa podium. 500 on ezonga ka pa na ngamoko champion de ring. Champion de ring. 500 wana ezonga pa na ngamoko. Posoko tuni ba vetu ya ba animateur à likolo, ba ve na biso tout na Congo ba boaka ba animation à likolo. Ba bi ke keba ko kene logo wana te logo mutu wana keba tous les bani il arrive à la concert mutu mo ba boa ki pe clean na opa bet yo po sentir que ta yembi ngo bien te ayembi ngo bien babanda ngo bien na premise abandi ngo bien mais so ka komi tous les bani ba mo appeli so ko bona babanda bien mais ko silisa nde et comme un problème. Ok, c'est né cela être qu'une pas d'air na éclipse mososo. Pas to yo qui qu'une pas de toi qui qu'une pas d'air. Surtout yo qui peut éclipse to que one is éclipse. Qu'est-ce qui fait la différence? Et tant que yo za mon anda ko yo po boa kaka. Parce que boké c'est ni yo mon bon akité. Ngale ka éclipse koto éclipse a foutel koto. Ouais, éclipse mososo ya za déjà livre d'or. Ye asa la ramini nianso mona babiloko. Yo wana mugula. Babini yona sentiment babini yona tembe tala kaka mososo ya kenda kana baniance siko ngai na tuba kama mpata kenda kapena na soli na yemo yo tuba ka siko ko leka ye na lobi ngai na tuba ka na za mapata kid pa leka siko ye te yonde mto lobi bongo ya za mutabaniance Eclipse Soleil mososo pesa ka bilengi akoti wana boye bago banga moguga akoti wana Fimbu, shikot. Nasgo na yaka na yewana na tumboli na kei na tuti plafond. Yo tutaka yena tuta plafond. Oh, tutaka tutatendeni. Tota non kuna tota la leader ya mboka Aigle Fally Ipupa na pesio ba excite. Ah ça la nga plaisir tanga comme leader non surtout. Ah nga pena geti. OK nga la leader na problème la leader moko tenga. Na pesi pena Fally Ipupa. Bambote siko tota la kuna na sima caméra tomoni fils die tomoni Manassé Bouita siko yo eza jeune garçon mo babenga identité amuta makam na bino tali kolo oyoka identité ya Fally Ipupa kombone musunani nebia na koma identité bon ya mususu ba cri osala nga cri o ya sala po na reconnaître po identité bon na yebité kombo msuna oyeba te mais crinde na oyeba azape la seule personne au aboaka fala pesa merci identité bana Fally pena pesa animateur merci la identité bon kasi fona yeba ka ba race na bino alikolo kasi fona yeba ne cri yango po kombo ya mutu na musala msusu na obosa na ozana mo tatonnage quoi na yeba kriango après na ba yezambe ye po yo bikaka kombo na musala yo ebika peut-être na confusion na kolo bana na yebi mais cri na oloba sala eloko mo ya sala mona na yebi yango ya na ozela kasi tina donc yo folo ba sala eloko mo ndeti boboe boe ngana za mutu na homme de métier na oyeba fala boka identité après merci identité. Na ozo e bande crité. OK, merci tozonga naka et artiste musicien Josi Diena, grand chanteur, bon chanteur atika ba print na culture pays vie. Ah mon kilango li boma à l'époque. Donc voilà biso tout ba na classe.
Félicitations à toi, Joe Sidien, on appelle toujours Bambote, Getty Samba Rankin. Tu appelles ça leader Bambote. Aliga qui a zone là, mouvement, il y a culture pays vu, mais n'est pas aussi Afrique, tu as dit qu'il y a un ancien orchestre Oyo, Baligina a voté Joe Sidien à zone un mouvement. Mais ce total, il y a Joe Sidien parmi les longs orchestre. Malgré qu'il n'a pas confié au Lomide, mais parmi les garder la relation bien, très bien. Namwana mboka Félix Oise kwa mukwa bongo a garder la relation penza bien na habité ta susu ngane ngana mona ka Getty Samba alinga zonga mouvement bozo banga nini Getty bozo banga akoma sous chef azongi ba titre kala Getty Samba mais ceux qui vont bazara danger mais qui tira le panzana mbele ba bini Charlie Champlete yo zo combat était que 12 ans passés. Mambo eza ba 12 ans 13 ans passés mais qu'il tira pays vezanga na combo qu'il tira pays ve beta ka babina hein lelo Charlie Champlain article 23 zomona donc pour na ye ngano na sala orchestre té balo bateke basia qu'il tira aux anciens mais ngai na koki jamais kokata likambo mutu na orchestre mutu okata likambo eza ye mo monstre pour ye mutu aza kolo orchestre nga naza na influence moko te na likambo wana nga naza Kid Padel na sala musala na ngai na bundi monstre monique Kid Padel na pesa ye chance peut-être nzemu ouais nazo fonctionner na part na ngai parce que 12 ans passé obosana de logo toni mais solo la na ye moko kolo logo pour comme la biso ba problème lelo bancien est-ce qu'ancien nga na sala orchestre hein ba makambo yana lokola ba ve na nga la di miyembe lelo akomi leader asali orchestre na ye siko yo likamo bo ya musicien yo musicien o réagir non faut tout na ye moko kolo orchestre ye muta yebi tactique de jeu ndenge ezali so comprend 12 ans passés 13 ans passés lelo ba bina filé ba massa na nga na pesi merci bina filé donc ba bon boulot hein batuloko otala ba vibrateur mpiana ba massa ba bimi mu pepa sika mais on senti que bato asuki a pembe mais bozo namna kopa mai bo melate mais o komi goloka bato asuki a pembe mais o komi goloka faut bandela ba bandela ko laver bino toni ils appellent comme on laver hein mais faut comprendre que si tala mu pepo yo soki ki danjango mais fallait to mona ngo petit so comprendre ne soit bien na oloba mabete ngai wana baza bandeko o pe to sali na bango ba bon moment atabino ba mulunge ba forme tout ah mulunge c'est nga na ya na cri na nga yo te muto pesi nga cri nga na ye na cri waze kwa ndefo ndima cri na nga po ekota yo kuta toza no chef o dire cap ya mouvement makamwana etali yo te ngai nde création na nga leader andima ngo oyeba ke Joe Sidien bon chanteur grand chanteur mais comment muta emba mokili yango liboma ti lelo na sala vocal eleki mokili yango liboma te non mais yango wana bona kosi abeta ba chant abeta ba bombo ngana ebi yango te mato ine na ba fleur musique ya lelo la trésor mputu ya mususu oyembe suki nango na veni na pa kolonzembo ke makambu tozoloba réalité ki sasa papa tobomba makambu te za abeta ba vitrine wana coalition toi biloko ya coalition wa ba plan coalition simba kuna benda bwaka brick donc vitrine ya coalition siko yo moko mema siko masuwa mo santika awa kaka na boro na ginkole awa diu Getty vakamoyo faut ba monstre tuna ba monstre d'amour tuna ba vena biso ba we ranson ba igwe tuna ba papa chéri vakamoyo batikelo masuwa no kana malukwa merci todo sekala biso parce que tozali kamna mutute to solo na biso vraiment talaka batuloko ba Cédric Ndozi azakane na Luanda akendaka ne ba Brésil akendaka ne ba Chine akendaka ne ba Dubai mais na minute oyo Cédric Ndozi azana kina yebi makambo tozoloba bango bazaki fierité na biso Getty ndenge ozomona libende boye so limbesili na kobenga ye na zwata 100 litres wana nwa
Mais masolo nazo ebisa yo. Bango bazaki batu moko nde libende za boye. Soki er moko tofin boye na niati pe singa boye na zui pe 100 litres. Mais lelo siko libende so esili mai boye. Wana lokwa bakotelo 2000 nga pétrole. Oleli. Siko lelo na kaya Josidie na soki moko mwana mboka Félix waze ko andimi ke azonga na orchestre ou andimi le susuke parce que na mona eza révélation. Bosu ngala nzela mabondeli. Nena zo wandenge Jos azolinga ya et au risque Gabana tatu. Gabana tatu aboyembi sanga tout batu ni matu. Ya ko risque pe aya. Et dans mon la Gabana moni kulutu nga ya changu wana moi déjà mtabwaka kitabe et kitaba. Na moi pe déjà alinga ya. Ce qu'on a mon mutu mo bwaka meli ezambela minu mibale kato ezokisanga kato salanga be tubanga. Denia matitenge. Na peso bexete na on appelle lokola ndeti aolinga pa ya na on appelle bakaba JC na pe mon répertoire culturel na on appelle de quoi ndeti JCP aolinga ya to suka no wana suko soki bango no sutu baye bomo ndenge ni soki via ndimi na ye ya mais bien kutu combat cage bien ngaku na sepela baya pena santi baye bana mai baye kuta skoyo vitesse ndenge komela bakuta ndenge niance komela na bakse na bosa ina la dimi yembe pabite ngapela zonga kaka oh mais nke wa ya zalaka déjà ya zalaka de ana orchestre dans sala mamna uti nord vena ngala dimi yembe ayo yango nke wankulu donc azana ba concert na le 6 décembre na Sébastien to zalawana donc biso tozo pesa pe coup de pouce parce que ngaki de ma solo monstre ndeni banoko bazawana ba mikolo moi ba travail ezate monstre pas de problème moi bandeko na yo ba pesa maboko ba tombola plan donc wana ezaka famille culturelle pays vie tala batu baswanya na vie tala mapamboli apisa sana mkanda kenda apoto azonga tala ozomona sikoyo omona mamngana olinga tegeti omona sikoyo batu bafula mana bandenga ba bien pako vana une semaine boye mbawe beti boye njili wa omona mamtolo linga sona lobi boye onga na afo omoni sikoyo geti ota fondeng to solo oh yo sikoyo zolinga kanga na loba kaka tie mamtolo linga yango yo mais oza sikoyo fo pona matanga ne bokola na mutu tala fetite matanga ne faire bozala ke wana esenga mukonza lobati wana esenga mukonza loba très bien parlé qu'une padere la musabiso après ça désannoncer na biso la musabiso lisusu ngaye na bakili banga soro lingi babwaka yo to sorolaka tala to ba sacrificateur du villa maman Marie José Mafuta ONG matrice réelle Sabino m'a appelé Disho Makendi Francine Modi le roi des Amwinda bata geti sama bientôt la makambo timba bientôt la makambo la musabiso et ça sous plaisir ma fanu balinga yo balinga pe Michel Geti Samba ouais donc batunion so bazana pour ça va contacter Kid Padel bobenganga na plus 243 89 77 011 99 plus 243 89 77 011 99 donc on appelle ça bino moi foudre bo consommer ngo bo bet article 23 titre foudre donc bo consommer ngo kalaté nazo bandagera ba tournage à clip donc yango na Geti Gérard Basilo Wamba on a dédié Nzembo oyo merci mon vieux donc Prince Monzale merci Venanga Samutoko merci na bosanité Sandra Ntimba na camp mère d'affection na camp na Paris na bosanité à Mokashi à Julie Obama na Las Vegas donc na bosanité Benici Louvangi Christian Dimenene vraiment Jean-Jacques Sungu Mobiala mon président Desi Ojijo Akumu na Nairobi Trésor Mbaka yo ebika masolo Kid Padel yo bana Luanda Gradi Kasai ye moko mo grosso Pepe Ndombe na bosani yote Hero Chikose le pervoyant Didier Masaya merci kakebeti na motema nanga ebimisi bolingo nanga ti libanda nazobanga otikanga izale Gérard Basilo Wamba papa na JRP Guina Terrence nde kwa sitoma toutes les fligens Basiloa Mamadi Achille Sala Ezayo Gérard na monokono yo lobaka yo jali wanga na motema na yo
ezali bongo soki okabi bolingo nango kozwa kimia te nalela Gérard Basilwa nalingaka yo Basilwa Geti Samba ye bukana yo manga na libanga wetu na mampadi 30 kola bukana yo manga na libanga kasi kokoti il faut mata na mati pona zuwa Gérard Basilwa na lela pati mambulu Geti donc wana na pesika flash pati mambulu na pesio ba mbote to tete ko zaina ki sasa awa na Angola donc to zagina da utaka Angola mais ba mi ba yeba ki to zaina pati mambulu na makala na pesi bango penza ba mbote so pas jour occasion émission oyo so ko pesa ya talango et au ça pena plaisir Geti Samba na pesio ba mbote to komi na na suka na tigelo micro bimisa obombaki Mosque pa Olanda yo asimba nini uche pa na yo Mosque Olanda yo notaire nazalaki na facilité Moussa Minerval ponga amoureuse m'oblige anga sepene na yo lobi na bandaki omela miliki nazalaki nourrisson yango ozalaki opesanga bolingo mama pena bebe Umberto Paul Elwemba Fifi Masudi Scan Mike Panya Julia Kanango Elise Nengila nasenga yo bolingo opesa nasenga yo tendresse ma omemakanga obersaka ngai deni ye ae kambai deni akota na motema nanga pati masaki di uyuka buiku deni kambai mokuseleki ngai na motema oza wapi po na mona yo asimba nini uche pa na Félix Oiseau asimba nini uche ba kimpade ouais donc monstre d'amour mokonzi izina ba penser eloko esengi kaka osimba ke bana bazali bana basimbi toujours ngwende donc tozo toyebi esika ozomema biso yango moni toza na yo basoda na yo bazali monstre komitungisama te papa topesaka o topesaka yo komitungisama te vandisa makanisi na yo kimia oyo basoda baguerrier oyo babimaka ba Judas Iscariote te merci ma fan tu balinga émission oyo mbokelengi merci na yo manase buita ba manase oyo wapi azo salanga Geti Samba différence mai na mafuta oyo wapi merci na yo fils Didier oyo azoni ma charge pe ya komema mutu lourd njoko pe lion ya kanda kokota na bandako na batu saki na beta kokoko eke yo bomesana ka bongo kiu plus ces vidéos, abonnez-vous, ya